Mbote bandeko balandi na bino nyonso bozali awa na Angola, na Afrique pe na diaspora. Boye toye lisusu na nzela boye ngambuta na bino mvula na kanali na biso to malakisi na biso eza na kombo ya Ngwentangu eko upelisa official TV. Yesu kutana mokonzi na biso kutu na bisa molimo papa na biso kutuna motuna na motu ya likambulo yo tozana yango babi ko tambola to voyage. Toyite ba voyage eza nini? Basenga ka permission epa ya nani pe na kosenga yango ndenge ni popisi to bimaka lokola bangulu na basoso ndenge na bimi na paka mbala moko na keluka nguba yacha na munoko. Nzoka mokilisa na makambo ebele oyo ebomba mbe benga ngo basekele. Otete basekelele ya minene lelo pa papa na biso. Papa mbote mbote mbutamvula pe mbote mokili mobimba balandi pe ya mission na biso na nzela ya Opelisa TV official. Mbote pe kimera Nzambe eza na bino na esika nyonso bozali. Na motuna na yo tokokende lombango nyonso pe to bandeko tolanda ngo ya na bokebi nyonso. Makambo eza ya molimo. Eza ya bunzoto te pe eza kalasi to kelasi ya musuni te. Tozo yamba yango na monde spirituel poto lakisa na bato. Voyage basengaka permission. Voyage basengaka permission na milimo. Okuna yo kokende oza la protéger. Kuna kokende oza na bénédiction. Siko milimo wana okosengela ibango deja na mboka oyo ofandi. Na mboka oyo ofandi eza na milimo oyo ekontrolaka mboka. Epesa la bénédiction esalaka yo nyonso bayebi yo deja l'identité na yo. Ndenge leta ya mokili yebi yo to bata mokili bayebi yo. Tozolobela milimo ya Satana te, mais tozolobela milimo ya Nzambe existe na ba montagne na ba mai na bisika nyonso na banzete ezali. Milimo wana yango ekontrolaka yo eza pembeni na yo eyebi yo. Milimo pe ezali na quartier yo ofandaka ekontrolaka quartier wana ya Nzambe. Milimo pe ezali ekontrolaka ndako na yo ezala kofutela ezala ndako na yo ya yo moko tongi na maboko na to batikelaki yo. Milimo pe ezali ekontrolaka ezalaka tango nyonso na nzoto na yo elongwaka te. Yango pe susu ekontrolaka yo etambusaka yo egidaka yo tango nyonso. Alors ba voyage wana ba voyage eza ya ndenge na ndenge. Voyage moko papa okosala ke biso exemple zona Angola okokende na yo na ba wiji na ba province mususu to na ba mboka mususu mais kati na biso awa. Pe voyage ezali okende na ba Gabon to na Afrique mobimba na Europe États-Unis Amerika suki wapi kaka okokende za ba voyage différent et puis molai pe voyage ezali mutu ake après une semaine 1 mois 3 mois azongi na et puis voyage ezali ke mutu ake libela a déplacer uti Gabon akene na RDC na Congo ake fanda libela donc déplacer bana ko tala ka bandeko na yo pe ozosonga nyonso wana na esika oyo ndeko na fola ndanga bokebi esika ezobongela ba vie ya batu esika pe ezobebela ba vie ya batu. Alors jamais que olongwa na mboka na yo soki osengi ba permission te yebake pe déjà ba sete na yo ezala ki ozala mboka mopaya yo ozali musika yo ozali yeba déjà ke ba controlaka yo na ba sete na yo milimo ya ba sete na yo ba controlaka yo esika nyonso bayeba ke mwana na biso asalaka boye mwana na biso akendaka boye mwana na biso aza na mpasi boye mwana na biso boye. Alors avant obima na mboka wana fo osenga nanu permission tozoloba ngo na lombango po tozala liboso ya TV tozoloba ngo na lombango na rapidité nyonso tozoloba na malembe tozoloba na lombango okosenga nanu permission oza na ndako na olobi ke olobi nini yoka kelasi oyo olobi oyo koloba na kosenga bolimbisi na Nzambe na yo oyo sambelaka na nsima na yango olobi ke nazosenga permission na milimo oyo etalaka mboka oyo esuteneraka na boye nyonso nazoyebisa bino nga intele nga mvula na kozala susu na mboka oyo te nazokende na mboka intele libela
bokolukanga bolukanga te nasenga accompagnement po bokende accompagnenga na esika nyonso nakokende lolenge moko mpe na ndako oyo ozali osengi milimo oyo eza na ndako oyo nga na kozala susu awa te ndenge moko na quartier nazozongela susu mpe milimo oyo eza kati na yo ndenge tozokende kotikala te milimo oyo etambwisaka nga botikala te bokompagnenga ti kuna nakokende soki okende libela olobi ke nazokende libela nakende kosala mission oyo na nsima na yango ntango osengi permission osengi mpe permission na bancetre na yo esika bango bazali olobi bakombo na bango kenga nazokende mboka intel nazokende libela parfois bokoya kolukanga mpo milimo elukaka bato ndeko na ngai elukaka bato na lolenge nini okomona bamessage spirituel bafo baya kotikela yo me bayebi deja ke identité na yo eza esika oyo ndenge tozona baidentité ya mokili ozomona alors fo bolanda mission oyo na bokebi nyonso soki osengi permission te yebaki kuna kokende okokutana na makama ebele po milimo na yo nyonso etambwisaka na esika oyo ozali bayebi te ke yo déplacé alors tolanda na bokebi na deuxième épisode.